Moi ça qui toko boy. Moi na maman là. La femme aux lèvres sensuelles. Ba collègue nanga on attend bona ina. Popol mu pasulo ba yebi. Siko yo koma nani kasi. O mwana mwasi bazolinga balinga eme oyebi na oyete mo komo finga e petit wana ku faux petit arodaka petit wana boy. Bele ba uti ba mopono bandumba musuba ba telengana. La seule chroniqueuse a belle ratibera mi kuwa ye. Et puis ba rappel de chez munoko. Oui, yena yebi ye penza manike. Aza bombe ka so fela. Bote monsieur to c'est la drink. Yuma. Eh, et ça ka jeunesse, d'ailleurs que na goûter na meka. Goûter nini? Na drogue. OK. Tendance ma bimi ezabi na mo ki dol nanga et puis somme tout ça démarrer la tali ali papa luka succès il na répondre des photos qui na justice biso za moi sur youtubers ba rando so mo ngana o fini ngana ko répondre so za likambo na bi on attaquer yo taquer na pose likambo donc on a répondre au na zo likambo chaîne nga ou alors nous za chaîne mo eza et comme des chaîne commerciale tu vois mais so taquer na tali maman où il loco ça bamboite bino bo travailler kuna ba boza lo bamboa so bamboa c'est le acha biso bamboa bakanga biso ba chaîne nga longo lisiko singa na mboa na kiti sele yango ken pia na mutamema ngai na longo na nga na komi na nga mboa ya babu ya libanda okomi no mboa ya leta mboa leta na on talaka mikuwa ba voisin yesinga munene obi ke mikuwa libanda gua Je te sens vraiment heureuse qu'il y a revivre les bandes aux Alawa. En tout cas, je suis très heureuse. Yote. Moi, ça qui toko boy. Moi, na maman là. La femme aux lèvres sensuelles. Oh Dieu. Nzambe. Avec des lèvres sensuelles comme ça, avec les yeux doux. Eh, pose wango okoka. Moi, c'est qui toko boy. Et puis, j'ai 46 ans. Non, on doit faire la promotion trop. Quand tu as libéré. Ok, tu as la carte bancaire et vimbe tonda costaud quand tu es au loba. Les con hôtel et bibinga au tongue. Oui, que ba chroniquer c'est belé, ba comédie, ba tia minoro. Bazar na ba place au vendate. Est-ce que yebi? Mais on a biso et leki, ba congolais ba finga na kaka. Te motema mabe. En tout cas président Fati, ko kitana biloko oliate. Il faut nanu oluka oui donction. O oindre mitema ya ba congolais nyonso échanger. Ato kitisi soso 20 francs. Motema so ezama be ba olukelo ka rubrique mususu. Wa kitana dommage te ba nettoyer non. Nettoyer nanu motema ya congolais. Congolais il faut zala vraiment nettoyer motema e comme bien. Congolais linga muninga ne congolais te. Congolais linga muninga na évoluer te. Congolais so ayoki kenonde na fandi boy na habite au monde eza wana. Na kabela oyo ozo comprendre. Congolais so ayoki bali ba salisa muninga. Te ko salisa ete ko salisa ete Kong c'est ça un congolais. On se comprend. Nzombo nenga sawana soki mutu moko aye habité manike nzombo lobité manike sala musala bien nazwa na kabela ata moi $100 o ka mutu moko akopesa te ya bongi na $100 te pesa ka $5 tala ngadi binga naza diplômé na coupe couture gradué à l'animation culturelle depuis 2003 siko yo koma nani kasi théâtre c'est dans les sons ba collègue nanga on attend bona ina Popol mu pasulo ba yebi. Siko yo koma nani kasi. Na milor nzumba mo kile yebi. Ba collègue nanga. Siko bango tu ba yaka musoba ba collègue nanga. Bate. Bate mwana mayele.
musitani asemanga zamele nga tanga na yo donc ba congolais aza spécialiste congolais eza ko kanga lipamboli ya muninga o mona mwasi bazolinga balinga ye mais oyebi na oyete moko finga e petit wana ku faux petit arodaka petit wana boy bele ba uti ba mpono bandumba musu ba telengana ba etse so ba mbrie makaka metemba lo ba mutama yele natangile bakombo zana biso o tanga bakomboko we mutama yele meto sola boy wana bagage moni zoba bourrique quand on va au moment bourrique à poids congolais za motema mabe congolais il faut ba oindre bango na mitema so na ebite so na oloba mabe pasteur Atom Saloba eloko moko alobi ba akoti na avion tanga alobi aza pasteur batu nyonso tanga alobi ka pasteur congolais batu nyonso bakomo tala ndenge mobo tanga alobi lisusu congolais bakoma bomba ba porte monnaie na bango bayebi ka pasteur congolais ayaka ko China pasteur congolais donc tanga ke côté comme balo baboba babi aller à la fin bina kende nanga pona ni toi mal réputé obi ebi maniqué yena ebe po zaka na tibera mikuwa la seule chroniqueuse abela tibera mikuwa ye et puis ba rappelle de chez munoko oui yena yebi penza maniqué que si to c'est une question to aussi YouTube ye ndemsi no ya tata nzambe mawa azaka na tiberi ya mikuwa moi c'est mbinga bu na comité ko banga te non na comité na esa bino na remorka bassin nzombo ayebi na remorka bassin o ser na ye ngana moi c'est kitoko maman nga une belle femme papa nga c'était un bel homme au bandal mon baba yebi so azoleka ba to nga John et puis amelaka babombe aza bombe yeka so frika bote monsieur to sala drink yuma ezaka jeunesse ayebi ke na goûter na meka goûter nini na drogue OK neti ya leki manike na munene mbona nga pesa koleka manike manike pesa 10 kilo tika bilo manike na mwana moso mdia kokola aza na 10 manike pesa 10 vérité to ser na ye ngana mwasa kitoko maman nga une belle femme et puis ba rappelle de chez munoko oui yena yebi penza manike et suis yo yo sko tango finga nga drogueur oyebi te ke no finga bandeko nanga ozo finga famille nanga ozo comprendre tango finga nga bongo tango ba chaki ndeko na yo ya maladi nani oyo mwana mwasi oyo akenda Afrique du Sud nani amana sa pe na YouTube oloba na yeke obima na ndeko na ye ye azwa afirma ndeko na maladi acha yango na YouTube et soit ki yo nga écoute drogue nanga ba finga ti baza na nini te mais balo kisi ncho aloba ke na se drogue ka po bato ba pesa nga mbongo te po empêcher bato ba po mutu tango yo ko se drogue ka bi so na pesa mongo kiomela drogue o peso te ozo comprendre bo yango te na guta mais ayebi ke na mela na ba niveau ya loba wana te et puis ba rappelle de chez munoko oui yena yebi penza manike bino boloba bandela foka oh bino boloba nanga esala elo ça c'est calculé on a série soki ngai na lobi na bino kaka moko pa masasi kalikili et masasi kalikili hein j'ai 46 ans mais ngai ba petit ba 16 ans balinga nga nga bana mike balinga nga mulinga lote nani ke bana mike na linga te nga za mobali nanga za ingénieur même si toi en écart d'âge mais za ingénieur moi j'aime les hommes d'abord cultivés nga za omoni nga na mama mibali nazara da moi simo za fidèle nazara bilula lulate et puis moi j'aime les hommes cultivés respectueux nga linga mobali ba critère mibali nga na linga ba mona na passe. Merci beaucoup Manik de John P à son âme, l'artiste de notre pays Sokoro Babia. Biso nga pena nazala parmi bato yo tokena ba concerné na Angola parce que nata on nazali na Luanda. Donc ça dire il avait vraiment fait son boulot na Angola na TV a kufi biso zaki na Angola. Manik de John soki lelo mobile no zaki en vie Babia. De fait soit zaki en vie lelo. Est-ce que ngoza la penda chroniqueuse ya internet? Non, côté orchestre moko lobela bango pe le ba futo na monnaie de 16 Babia azalaka babanda ko swana kuna mwasi na ye o bazaki na ye ba ofinga na internet moi Babia tikala tanga komona na ninga mabe parce que il me respectait, il connaissait quel genre de femme je suis ya ngai finga ngande olingi nga na mona Jean Léon nga kuta poto na ndako na biso
yango na loba nga na oke poto clando te nga njili Roissy Charles de Gaulle et puis esala mabongo ozo comprendre nga na kuta poto na ndako na biso papa nanga banda oke poto na 1977 ok na minute eza problème te okokendele wapi parce que bon place moi souffle go aux alampe et pas fali olongwe siko okendele wapi po na bike pas kofi kisinjo ala kuna ba ozwa te et pas faire ba ozwa te parce que finga po ba yana nga bakufi ofinga trop po ba yana nga bakufi pona ke poto faut ka musicien ba yana nga musana bangoni mais musala sala yango na to musala mtenge memo oza sous warrior te sala na nga pe ekomema ngai kaka miracle existaka ok mutu mo pa obima pe a omema nga kaka a ota savoir faire nina meme kaka ya maman 1 million de vies parce que aux appels d'apé so bakitisi ngai na Roissy Charles de Gaulle o na za 20 mo binde mundela otuna mama wana za nani tala Jenny bafuta kai passa la challenge mais Jenny a sala anniversaire na ye o abina kawana a sala anniversaire na ye a oye mama sasi calcule bwana ngokabo oh bino boloba oh bino boloba nanga esala elo ça c'est calculé on a série soki ngai na lobi na bino kaka moko pa masasi kalikile et masasi kalikile et raté kalikile Julia Kibazo la kalikile Goreti Louvre zo kalikile Alain Giga kalikile balobi chez Jonga ba kalikile et masasi kalikile na boucle création kalikile balobi Goreti Louvre zo mami tozana bango bongo toke na bango bongo nanu na comité ngana olakisa internet mak omoni photo pa photo banda ko mona wana po banda ko on a passé non l'accepte penka nga na mwasi ya na esa mino kitoko babota mana nga na vrenzele tika journaliste internet siko bando tika les muto na analyse po bako okende wapi mani et problème ezate na oke pa ite na tika na ka journaliste ta démarche ko ba démarche ndo kende volontaire pas fali oke no peut pas faire et pyromane ko te bimaki olobeli yango pona nini na sala ngote so ye na mbongo na contrat na sali so te na osala te uno kende volontaire ya ofesha na osala susu te dire que fallait appeler makam afale ngana ya la makam na ngana internet ngana ya ka déjà na beta 1 million de fina SOS na sale mission na olela makam bana na beta 1 million et bon bali boso deuxième 1 million yango il pas fallu apporter l'autre et pas fallu na ko ba te ki apporter l'autre ça c'est ça vraiment ngamo pe na ma ingrate na suis pe makambo mais ba warrior balinga ngate ngam na ya système ba warrior parce que tant to sala promotion à le téléphone nene ya kelokela lo bato ba 72 heures ken lo bato ba 48 heures ngana lo ba 24 heures et puis na sala promotion 24 heures et coca ngana na ngolu na ngai j'ai la grâce ça c'est la grâce moi j'ai la grâce na ngolu vous assure pe bon manquer j'ai la ya si le clip est sali 1 million de vités. Ce clip est sali 1 million de vités aux Alapona. Vous avez pour na Congo. Fallait du coup fallait la Côte d'Ivoire. Chinois